Janina n'a pas fait bon dans les gars à la tête. Génération il y a gagné. Et El Capitaine Plafond. Azanio sont déjà. Définir Azabo, Ayembara bien, Abinara bien, Alobara bien, Azabé sous respect. Garçon moi Ayemba bien, Sola bien, garçon moi Yaboga. Sola bien. Sola bien, franchement, Sola Kitoko, à respect. Ayemba bien, donc à bien. Faut la rara passer na krakae grave. Bangonio sur la longue limutute. La tête c'est le mouvement dans Bangonio sur la longue la ferré. Dans l'on la ferré. Jani Pacha les gars, tous les ministères vont dans la jet set. Oui. Bon, réunion de Kikitoko, tu veux soutenir jeune frère Nabiso Jani Pacha, Moyembi. Donc, il y a 20 ans. Moyembi. Ayemba, il y a un Tobenge Moyembi. Il y aura Biloko un peu. Bayemba, il y a baron, mais trahison, Toyogate. Parmi les missions, tout y a fait, par rapport à la couleur à bien, image à bien. Matériel, c'est bon. Et Filina, Chiquito là. Ouais. Ma qualité de c'est sali. Elle a propre, elle a bien, elle a kitoko. Dans les lives, elle a bien. Nous sommes pas dans les sali. Elle a bien. Elle a bien. Ah non. C'est Jani Pacha Penda courage. Son mon bilongo et a passé au lingarayo. Lumière de l'obima boé, bangate obimisa. Pour la marché, tu as belé. Netinan. Tu vas même miser là, baki. Naoka Goga. Naoka Venabiso. Aigle. Nansus. Bien filé. Kitoko. Faire avoir la dynastie. Naoka Pyromane et Beta. Jani Pacha bangate. Banganan. Bazano tangi wana. Kolo musique azate. Musique est un tunyoso. Alinga na kraka taka mbala boga bongo. Jeune moi propre, Ayemba bien. Jeune moi classe. Il y a lumière. De les personnes non ça les katika ka lumière. Pacha place non ça les katika ka lumière. Ka lumière donc voilà Pacha. Ma mère va le bien donc les qui wana ton aime avec Pacha. Merci beaucoup amis fidèles internet, merci beaucoup téléspectateurs, j'espère qu'en ce moment vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission d'Abino Bolingaraming et donc on est sur www.idéologie.tv avec David Wembe, Nazope Sara Maramounene Zalara. Vous n'avez pas Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wembe, la Sarabino, la pète la Rabino Masola, on n'est les garants, et c'est pas Sarana Mora Oyo. Donc David Wembe présence les lots confirmés, place Nini Oyo. Première réunion officielle. Il y a Jani Pacha, leader. Jani Pacha, leader. L'homme à ton aime. Et ça va faire aux Aranakin. Mais la Luanda, aux Anabafan. Mais ma fan va s'en rapport na yo. Dans la Luanda, oye bango. Jani Pacha, Azanabafan. On va s'en on va lever la rapport na yo. Kalaming était lumière d'Oya. Dans ma fan, il faut vous s'en et là, sa force artiste. Jani Pacha, courage. Naïve Maramoto Solaranayo et Simba. Tati Sente. Dea. Zalara David et Wembe. Oui, Maramoto et Bisaranga. David et Simba. David Kalamingité. Tombete le Romoro. Merci beaucoup à tout David et Wembe. Merci beaucoup à toi, mon boss. Docteur Louza de Simba d'Angola. Vezalaka Zalakana David de Wembe Rosala bien. Licho Wing. Mère doublée. Ozalakana David de Wembe. Mon vieux Wing. Vezala Zalakana David de Wembe Rosala bien. Donc, Toko Tara Kotara. Namasola Balabala. Toko Tara Kotara na idéologie TV. Balobi Awa. Information bien ça. Donc, je vous laisse avec cerveau mondial pour comprendre le déroulement. Il y a réunion des amis de Jani Pacha. Il y a Luanda. Et ça va il y a dans la kill, mais ah, la Luanda. On se retrouve jusqu'après.
Maman Boraï. Bonne santé. Santé bien. Tu repères comment la droite là? Il y a comme Rachel vraiment Rachel Banda. Rachel présence na yo na réunion officielle il y a Gianni Pacha. C'est là yo réunion l'équipe de Oni. Réunion l'équipe qui toko quand mon l'équipe bien ma cascano. Gianni Pacha il donne na les grave garçon moi aimba bien sola bien. Garçon moi ya boga. Pacha sola bien. Sola bien. Franchement sola qui toko à respect. Aimba bien donc bien. Pour la Pacha na kraka grave. La ligne na kraka ta ka mbala boga bongo. Jeune moi ya propre aimba bien. Jeune moi ya classe. Il y a lumière. De les personnes non ça les katika lumière. Pacha personne ça les katika lumière. Kaka lumière donc voilà Pacha. Azota la yo le banyo o ba pona e. Pacha na linga ko mingi. Amar na lingio ebele zalaka boye continuer musique non continuer carrière non ka boye kitoko makasi zalaka respect zalaka yo ko changer te adam taye pone ta so succès na kombo na yo alukelo net ba polémique mo yo garder ka bande na zalaka Pacha o ngana yebi je t'aime beaucoup ya na pesi mbote na Gucci Hendrix Gucci comme na pesi mbote bele na Jerez Banda na Dini Banda na pesi mbote na Corando na miswa na Paris donc ngai Judith Alia moi ça pembe moi ça mbinga présence na yo na réunion ya Gianni Pacha c'est là yo réunion l'équipe de Oni eleki kitoko makasi salaka ba fia boye to lela effort Gianni Pacha to c'est la lumière donc c'est la pena album na biso lumière zo ya pena na moto makasi Gianni Pacha to lela fort o batu na yo to lela pour aller to lela pour beta bien aza boga aza prend aso la fait bien le meilleur va pour na Pacha pour na Pacha donc salaka yo quand on zande to lingela yo donc ba kosa yo te ba bouger te ko to télévisa vraiment wana biso linga yo bongo et là on est salibino boya réunion aussi le temps que Pacha azane ko na Luanda te azakane na kin mais bino abo c'est les réunions pourquoi to linga e mingi to linga e vraiment biso pena to ana simana e biso to vota e aya que mo na bato ayo na pesi mbote na mingi vraiment jansi mobile wala papa bana biso
napesi mbote na bacamarade na nga esika papa bana biso. Réunion kitoko makasi, réunion kitoko fantastique. Dans la CP na makasi takanga maravilla moi ça pembe. Dans la leli jani seme kinanga makila papa bana. Dans lelio fort zakayo. Le bani on va bona pacha. Non lo babo na biso bana marche to zapo na yo. To apo na yo to ko soutenir Zambe osunga. Sukeleke bandeli. Yeah. Moi bambote na bato ayo. Bon, on a remercié Bandeko Nyos na kuti awa Zamba pambola bino bo soutenir akeli bo sopo amwa ne lembo. To bo pese loko po bo se loko panae. Oye le tuala tonne. David Wembe toto tambola kaka ndenge zalaka na sabongo na présence ya Trabersi Pombolo. Oni bomo na Jani Pacha na mora oyo. Osola kana ba Pombolo et ça la bien. David Wembe na côté li bango na réunion na bango. Bango bazo soutenir artiste. Bonne benezalaka artiste azane na kin mais na Luanda kangi bino biloba loba bozaka na bafanité bozomona Jani Pacha makambo eza Pombolo bonoti papa bonne santé ndongo linga kitoko pepele un temps reno leki un temps biso mamuna biso ekendaka ndenge leader azali nde biso mambo ekendaka leader aza ndeni osalaka te David Wing non maza journaliste tuna pe question ngane mna tunyo parce que Pacha za ndengliselo yo mona gendeni micro to benge El Capitaine Plafond azani on so déjà définir bien azabo ayembaka bien abinaka bien alobaka bien azape sous respect voilà nyonso ba qualité na ye El Capitaine Osco zali ba moto no yango wana na pas Trabersi Pombolo tout ba ki na moral pena ne osenga tozala ba tout ba ki na R esenga tozala le kitoko na si bon na ba image le kitoko ya kitoko ba projet bozana ngoni ni pona Pacha po Pacha azana kin mais bino bozana Luanda awa bo sele ba réunion bomoni ondeni ya biso mingi ezana nous doze la rival ya album na biso lumière doze mingi ya rival album zo lumière mon nazo linga potama senga fa ya mbaye vraiment moi senga bo sa le bloc au mon ya okuta donc biso da to benda ko bonga pour album na biso lumière pour lumière zo na makambo bondi melanga pena David Yembe mekano c'est lumière et Simba David Yembe le na le 10 octobre 2021 soki lumière et Simba c'est na funa dai avant de nous la lumière photo bon c'est biso nini la lumière tout dans ba fitting ya kafu ya tonne woni leki wana ya biso leki wana ya leki wana la lumière c'est tout ba fitting ya kafu to ba ko dévoiler ba comme pour bigaka to balinga biso réunion est commis chaque fin du mois ya mois to la réunion to sanga tout Luanda pour na Jani Pacha mingi contact ya normalité ya ngai eza 930 moi beso bengi aujourd'hui Trabersi Pombolo coordinateur ya Jani Pacha na Luanda 930 37 84 23 30 37 84 23 so bengi aujourd'hui numéro direct mon lobeli numéro 1 ya Jani Pacha coordinateur mais Pacha ba ngate ko bimisa lumière abanga te to banga te to ki Jani Pacha ko ya Jani Pacha to bimisa trahison des gars to bimisa médaille des gars to banga je ni que ça reçu na se wana ya kafu le bali ko la pona Pacha nda zo tala le bana lo ba leader zala ko zali telemos ko telemeli mamuto za un temps ani to so la tonne ya biso le ki wana mamuto zali na docteur Timba Lusaya dio mamuto ne belé docteur ya yo moko nanu Jani Pacha El Capitaine na ba bureau tout ba tout balinga yo Jani Pacha to to ye ana nga Luanda na mama botanga ye mama nduzi Pombolo famille Pombolo mobimba na mwasi nanga Hermine Bengo maman ne Trabersi Pombolo to ko ni mutu moko le jeune lion Mavemba le jeune lion Mavemba David Wembe na présence bongo ya Emanina la play donc yebena Pacha Jani Pacha na mboka o yeyo play bonne nuit David Wembe bonne santé pepele ka ndezalaka
réunion les guindé nini réunion yo moni de topesi makambo par rapport relax belega oui Pacha Jani Pacha na mboka oyo azana bafan oui azana bafan na kota et puis ngamo on azana déjà pepele to ayo lobela mingi lumière par rapport à makambo kendaka lumière nani to yambango na ndenga balwanda awa disque na biso e na 12 titres to ayo lobela mingi yango par rapport Jani Pacha Mara 12 titres est-ce coca au point nité Jana na soda asala mamwa bien depuis bakuna yo nini maramu nini mamwa asala kuna na lekai asala kuna na lekai wapi pas faire Janina n'a pas fait bon dans les gaz à la tête génération nyonso ya gagné wango Jana ya ayembate ma voyage tous les pays africains qui sont ici sans vocal yo yebi mambo wana ko Janet na nani tanga monde na ça ba play propre ye mon homme de soin âme de saleté raté bango nyonso na longoli mutu te na tese mouvement dans bango nyonso longola ferry dans longola ferry Jani Pacha les gars tous les ministères bazaki na jet set oui lumière ba surprise ni dans la carte lumière ba surprise za to za disque na biso za 12 titres ba couleur eze belé jemo za ko ba confession na ba jemo eze belé ba featuring eze belé ba world ya Congo te ya Afrique ayemba na Daphné yo yebi ba Mister Leo yo yebi yango le bani rôle pour Jani Pacha ba courage belé ok bien parmi ba musiciens tout ya fait ba longwaye mto pa pesa bena couleur a bien image a bien Tinan Matadie c'est bon. Et Filina, Chiquito Alala. Angelo c'est bon. Lumière de Robima Boé, Bobangate Robimisa. Pour la marché, tu as belé. Netinan. Tu vas même miser là, Boki Bokit. Naoka Goga, Naoka Venabiso, Aigle, Nanisus, Bien filé, Kitoko. Faire avoir la dynastie. Naoka pe pyromane ebeta. Jani Pacha bangate. Banga nani. Bazano tangi wana. Kolo musique azate. Musique eza mutu nyonso. Vous comprenez? Succès eza pona mutu nyonso. To banga nani. Moi mbote na bato ayo. Na pesi na yo moko mbote. Na pesi leader na nga mon boss. Jani Pacha mto salanga po mona propre boy. De Chanti, Maître Benjamin Lushima, Notino Mema Salanga, JM Boda, Paris, Isaac Gucci, Napesi, c'est la famille Mobimba, Napesi Bangombote, Napesi Mike Panda, Wilson Lutonadio, Alexis Mbia. Watan. Watan. Pesa comment la Watan là? Isaac Gucci, do. Moko ya Jani Pacha, na nga Luanda. Depuis la première réunion, la biso, la Luanda, nous avons ensemble, mais là, il y a un sima. Réunion les vidéos. Pepele sa faute, donc, on va où tu es. Mais comment ça fait-il, Jani Pacha, attendez la kill? Mbino a bossé les réunions. Non, ils ont réunion, il y a trop, quoi. Ah, yeah. Il y a trop, donc, ils ont un sima. Il y a trop, quoi. Donc, frère, on a biso, on a biso. Tu regardes pour te soutenir, c'est tout. Lumière, ose la ronde. Est-ce que lumière est Simba? Ma bonne sans faute. Et Simba sans faute. Oyo ka plateau. Toza Luanda, to monde na suna yo tunanga. Le venir on la Pacha. Non, il va pas encourager makasi donc. Jani Pacha isa Gucci na Luanda soda na yo. Soda na makasi donc. Toza na pena jutu quoi. To na pena jutu. To bunda na yo to continuer na yo quoi. Non, ba mode pena ba tuba ni isa Gucci. Ba mode est trop quoi. Le lab est trop masalanga. Manina la mon pote à moi quoi. J'ai plein de lignes ça la Jani Pacha. Bon selon nga ezaka na base ya mon kolinga artiste et à base ya mon kolinga artiste makasi yango ça que to marquer ba présence tout monde na poto appuyer carrière artiste. Kolinga Pacha bon na linga epo e pa markanga quoi a markanga ni amara na ni lo ki na nyonso façon na eto a markanga quoi lo ki façon na artistique et c'est ça nga fort ah yango na pena
yango wana pena ouais. Bon ba courage kaka ba courage toza pour la soutenir yo ko décevoir biso te ba force ebele ndenge zalaka. Ouais yango wana. L'équipe bien. Très bien malgré le premier jour lelo mais initiative est bien. Et bien kitoko makasi. Deuxième réunion Toroya lisu toza appuyer na se présenter oyo Wilson le tournoi de l'infinitif. Wana ouais wana. Bambote belé qui nga précisément Tchangou quoi. Bambote belé ouais. Merci beaucoup à toi. Michel ta section musique. Bozala Zalara. Na David Wembe, Maître Merlin, Trésor Bakala, Olivier Akiala. Bon sentir hein au bena ba fan ya Chacha na kata mboka o na Luanda. Bato mususu balaka na ba fan ité na kotanga ba komona ba kala mingi té. Bon ngai Mike Panda père à Galiana quoi. Bon réunion l'équipe kitoko to soutenir jeune frère na biso Johnny Pacha Moyembi. Donc ils ont 20 yaza Moyembi. Ayemba ga on to benge Moyembi. Musu ba yemba ta. Yoga biloko apo ba yemba na ba mais ba trahison to yoga te. Ah. Na considère faute na ngate faute sa vérité. Na FD son na okosa. Na ba ba yemba loka Pacha te. Et bon on a okosa le yoga nan yoga trahison. Ni do ba misère musu ba yemba loka. Ba yemba mais ba yemba nzembu loko trahison te. Bon, Totombeli aura bonne chance. Notre jeune frère Johnny Pacha, aux ans de début à carrière, Bunda Maras le mobile à Bunda Rego Simbarara, Biso va venir nayo Mike Panda Tozawa, pour soutenir Yo Tina Lifobo. Wana pe simbote na masa na Diego Milito Mutunayo mobile à Fernanda Kiala Magolo Pepele. Diego Milito, on a bien combien de fois? Ah, Fernanda Kiala, Zara David Wembe. La Pessimbote na mère a parlé, Merveille Kabunda, Maman Bagalia na mère a Mulata quoi. Bye. Des réunions et Penza et l'équipe Kitoko par la grâce de Dieu avec soutien à Baningano Stokutani pour nous soutenir notre artiste Johnny Pacha. Réunion Penza Kitoko à 100%, Binomo Bozomo Nandeni, Totamboli Sango, Kitoko. Le Banio la Pacha. Vraiment, Johnny Pacha, Aza jeune, Mouraza bien, Aza très simple. Mkwali Boso na ebana grâce à Masanga Jemboda, Aza na Mikili. Na benga na solo la na so sanga kitoko nzeto ebana kala aza penza très bien makasi encouragement na opesa o Johnny Pacha continuer bongo ndo zalaka ko changer te na ebi ke lobby na ezandere mususu ko mata parce que oyebi musala oyo zanango ko changer te zalaka ndo bandi boeti ndengo ko na ba niveau nyonso yo yebi Johnny Pacha bambote ozala pas honorable Jean-Jean Mutuale. Viens Olivier Belezika, Yoyebi, Anna Labelle, de la part de ton pote Alexis Mbia. Tonadio, l'infinitif est mon pote et ma boko banque. Non, René le Gigi Togo. Non, Nyos le Gigi bien, les solo le Gigi bien, tous aïe Nanzambe, tous appelez toujours Nanzambe. Abandonné na biso na débit, tout ça na petit siko, to continuer à naïe. En tout cas, pénal les solo le Gigi bien. Mais la pèse belé, au lia pèse belé, na sepeli makasi donc. Bon, na part na ngai Cristiano Ibembo, na rolo baga courage mon frère. Et là on y a début à la randengo wana. Ezara na mo ba koko sommet, quand on tient esprit, on tient musala, au monde a pas réponse à bien lobby. Ndenge zala ka courage belé, courage n'aime pepe saka makambo. Courage na travail, distraction mouké. Travail est belé. Yoko bunda no belé mais travail no so l'équipe de belé et bunda lié. Non mon frère, courage est belé na part na Cristiano Ibembo, courage est belé pena. Et réunion belé l'équipe Kitoko makasi, réunion belé l'équipe Kitoko. Tellement de tchela yango esprit makamu belé l'équipe Pepele. Mais biso to na Fox o l'équipe bato yo ebiwana. Toana Fox o l'équipe bato yo sanini. Bon Luanda tambola kayo ebi. Luanda amboka makambu ya fota mo soin moi du papa moi nini. Okoye belé moza salito za ya Luanda te. Artiste za bena les. Zala les batu no ba oyo biso. Ngana na lobi mingi te. Na Orlando ka makasi no na groupe apwe na olobebele. PC ba bonne chance. Artiste na biso to linga yo mingi. Oh moni nyonso to saluer la volonté da poto linga yo.
na message na mambo te ya koloba mingi mais ngana landelo kana privé na ndenga groupe Amede Chikito garçon Luanda ye. Merci. David Wembe na présence ya Jire na compagne été mais to sur la négara. Chez Batang. Batang du papa. Bonne santé. Calme quand nous sommes là. Présence na yo na réunion ya Gianni Pacha. Selon yo réunion le Guinée. C'est réunion l'équipe bien attaquant garçon sur la bien. Il y a vraiment biso bilon na biso mon na réunion. Parce que sur la bien, sur la bien. Sur la guitare. Na nini. Makamutu c'est pas normal attaque garçon mo boy. Non, non, mon a été, mais quand sur la naïe, on sent que c'est artiste, c'est bon. Ma qualité est artiste. Ouais. Ma qualité n'est pas sali. Elle a ta propre, elle va bien, avoir un kitoko. Elle bien. Elle va bien. Elle va bien. Nous sommes dans cette pas naïe sali. Elle va bien. Il y a un témoin de ça. Ah non, c'est Gianni Pacha pendant courage. Sur mon bilongo et après c'est Tolinga Rayo. Comme ça, mon thème. Zala pour soutenir yo pour maison la lumière loin de comprendre tout wana et banaga boy le mo mona Gianni Pacha pe donc c'est bon donc et la facilité ba ya be ba ko ba mbongo ba réunion pour naie c'est garde sur moi sur la bien il pas de polémique pas de makambo to soutenir album lumière ezoya conseil gratuit papa zala ndengo zala au sur la bien. Quand on a tout déjà, on va tout ça de Solara. Nous avons béni album Maison ya lumière. Luanda va comprendre que Gianni Pacha. Bambota tous les mamans salanga, il va power, va jouer le Molly sur la Glody. Pourquoi pas mes amis à Béré, Yoyebi. Mais on est là, la famille est sacrée. Musique et silité. Comment est-ce mon nene? Tu soutenir par artiste c'est trop bien Makamo. On est là. Le lobby Congo est mon nene. Faut soutenir par artiste Nyonso. Laissez-moi David Wembe. Na soutenir artiste Nyonso et surtout ça Samara Malam. Pacha Samara Malam. Donc faut soutenir rien. Donc soutenir ma chaîne. Pacha dans la qualité on a faut soutenir rien. Si beaucoup toi Gilles Botoyi, Maître Massamouna, Yannick Massamouna. Beaucoup de raconter na idéologie TV resala bien. Maître Kel Massamouna dans la ligne rabino na Tsina Gilles Botoyi. Hein, beaucoup de raconter na idéologie TV pour avoir maramba bien. Chabron, merci beaucoup à toi, Maître Poisson. Grâce à nos R10 Djogo. Hein, voilà ben Djogo na biso Zalara na David mais to ko ta raconter na masola bala ato le bara vérité. Ma fan musu ba amona na te. Lelo na solina ba fan ya Gianni Pacha na ce pays ba minga bien. Hein, ba respect na David Wembe. Moi respect wana benda ya hein ba respecter nga Gianni Pacha ya na kin mais na Luanda awa ba fan na ba sangani pour ba lobela ye pour ba s'organiser par rapport au dernier Baroyamba album na bango lumière pour ne pene zalara Zalara na David Morosala bien. Merci beaucoup à ta mon boss Docteur Louzaï de Timba d'Angola. Zalara na David Wembe. Quand tu as tout mes falaches, on t'aime posture de boss. Ok, tu me fais qu'un boss, mon boss. Louzaï de Timba d'Angola. Junto, on est ensemble. Ton